Nous la vivons déjà. Nayambi Jésus-Christ, oui. Jésus-Christ azali okati na biso. Matangi oto tanga ezali maloba na ye. Il est roi bayokaka maloba na ye. Yango na totangaka liloba na ye, toyokaka liloba na ye, tokangaka tobombaka liloba na ye, pe tosalelaka liloba na ye, po azali mokonzi. Yango na nganga tsape pe akoleka wana po aleisa lisusu ateya lisusu. Poto azali na matoi pakoyoka. Sambe na elimu ya kusaidisa. Savoir s'abandonner entre les mains de Dieu. Kutika elimu ya Nzambe atababiso. So tubongoli mitema te, tukokufa siso. Kubatisma Nzambe boboto. Bondeko. Esengo. Boboto bozali. Bondeko bozali. Esengo ezali. Bandeko sika tokomi oeleko ya matani. Po moto akobikaka bobele na mapate, kasi na maloba moso makobima omonoko mwa Nzambe. Bobele elimo santu akoki kopesa bato babikolo biso motema mwasika po te bonso bakoma bana balibota lioko penza. Litangi lya yambo liloba lya Nzambe lokola likomami obuku ya bikela bya bapostolo oeteni ya ibale uto molongo mwa yambo kino zomi na moko na bokebi penza tolanda matangi. Ekomi mokolo ma Pentekoste bayekoli panso basangani esika yoko nambala kaka lokito louti olikolo lokola mopepe makasi mozali koleka lotondisi ndako mobimba esika bapostolo bafandi bamoni ndemu ibimeli bango lokola miloli mya moto ikabwani mpe ekiteli bango moko omoto bango banso batondi na elimo santu mpe babandi koloba koto isusu se lokola elimo azalaki kolobisa bango ezalaki Yerusaleme ya Bayuda bamotema molamu bauti obikolo biso bya mokili mobimba eyoki bango lokito lonene boye bayei kosangana ebele oesika ena bakamwi mingi Nzambi moto na moto azalaki koyoka bango olokoto la ye la mboka babulungani balobi bato bazali koloba wana bazali bato banso bagalileya te boni moko wa biso azali koyoka bango olokoto la ye la mboka tozali awa baparti bamedi baelami bato ba Mesopotamia bayudeya bakapadosia bampoto baazia bafrizia bapamfilia baezipiti pe baekolo ya Libia ezali penepene na Sirene baroma bafandi awa bayuda bapaya bakomi kosambela Nzambe wa bayuda bato bakreta ba-Arabi biso banso toyoki bango bazali kosakola bikela binene bya Nzambe olokoto na bango. Oh
akamba biso. Litangi lya ibale. Mokanda mwa Santu Polo ona bakristu bagalata. Oeteni ya mitano. Molongo mwa zomi na motoba. Kino tuku ibale na itano. Galates 5, chapitre 16 jusqu'à 25. Naboke bipenza tolanda lisusu motangi. Bandeko, nalobi na bino, botika elimo santu akamba bino, bongo bokokoka kuboya posa ebe ya nzoto. Bambi posa ya nzoto ekolukaka maye elimo azali koboya. Se lokola elimo akotindaka maye nzoto ezali koboya. Bango babale bazali se banguna. Bongo bokoki kosala te maye bino moko bolingi. Kasi soko elimo akambi bino, bokoki kozala baombo bamobeko lisusu te. Biso banso toyebi maye nzoto ekolukaka. Ekobo, mambi mazangi bopeto pe mabosoni. Bokumisi bikeko, mambi mankisi, boyini, bonguna, zuwa, kanda, boswani, bokabwani, boboyani, bikunya, bolangi masanga, lokoso, bongo na bongo. Nakebisi bino, lokola nasili kokebisa bino liboso. Bayi bakosalaka makambo mana, bakoyingela obokonzi bwa Nzambe te. Kasi na nguya ya elimo, bato bakosalaka boye, bakolinganaka. Bazali na esengo pe na boboto, bakokangaka mitema, bakosalisanaka. Bazali na motema molamu pe na bondeko bwa solo. Bazali na bosawa pe bakomi batelaka. Makambo mai maso, atekisami na mobeko moko te. Baye bakomi bato ba Kristu Yesu, basili babaki nzoto ya bango kuruze. Elongo na mposa pe na maluli mayango. Elimo moto apesi biso bomoi. Bongo, tosala se lokola ye akolakisa biso. Bandeko, mwana wa Nzambe akomi moto. Toka ye. Yeah.
ntango mobondi akoya oyo nakotindela bino nkombo ya tata akosakola mpo ya ngai. Ye nde elimo wa bosolo akouta epai ya tata. Bino mpe bokosakola mpo ya ngai. Zambi bozali na ngai uto ebandela. Nazali naino na makambo mingi makoloba na bino, kasi bokoki na mango sikawa te. Mokolo elimo wa bosolo akoya, akosangela bino mambi maso mabosolo. Zambi akoloba nkombo ya ye moko te, akoloba mambi ayokaki, pe akosangela bino maye maboya nsima. Ye moto akokumisa ngai, Zambi akozwa mateya mangai, pe akosangela bino mango. Bino biso bizali bya tata, bizali bya ngai. Yango wana nalobi akozwa mateya mangai, pe akosangela bino mango. Esengo na oyo. Elimo santo ye nani? Alobite ye nini? O mingi wamona elimo santo lokola ndeke. Quand ça la malonga ça biso elimo santo ndeke moko pigeon kitaki na mo. Osuso mwana ho wa pepe. Ata mo pepe ambuya la simo pepe. Te elimo santo azali nzambe. Lokola tata, lokola mwana. Ye mutu akusantisa, ye mutu akupesa biso nguya ya kuyoka pe kosalela liloba ya Nzambe. Tandi moboto. En fait, c'est lui qui fait de nous des vrais chrétiens. Tokozongela yango. Ndenge tondi koyoka ni bitangi ya mibale. Yango ezali esengo monene kosambela ye liboso mpo ya biso moko mpo tobongola mopesi tolanda mambi mailimu ya mokili te. Esengo monene te mpona kosambela mpo ya mboka na biso mpo elimo bapesi biso azali elimo ya boongo te.
bazali elimo ya pwanya, bazali elimo ya mayele mabete lwaka obuswa bumwe tutonya mayele mabete la ruse, mayele ya kubongisa mokili, mayele ya kubongisa bomoi wa Yesu. Haleluya. Nakozongela matani toki koyoka nakozwa na litani moko kaka passage moko na litani ya liboso balobi na biso elimo akosangisa reuni mpe toyoki nsima liwa ya Yesu ndenge bato bapanzanaki ezala bapostolo ntango azwi elimo santu liboso bango zomi na moko bakomaki zomi na mibale. Yuda akei nani azalaki na bango elongo? Nano bakoli Matiasi te naselaki na mpona azwaki elimo santu na ebandeli mosu akomazemi ya Yesu Kristo na suka azwi lisusu elimo santu mpo babanda elongo na bapostolu kotonga eklesia. Haleluya. Amen. Yango wana oyoki fete oyo papa tie lobi lundi de Pentecôte, fete ya nani? Maria mama wa ya zangu iwe lobi Maria mama wa eklesia. Po eklesia euti na nguya elimo santu. Tulokola Petro azalaki zororo kobanga ntango azwi elimo santu azwi nguya kotonga eklesia. Eklesia euti na nguya elimo santu mpe mama Maria azalaki wana nova mama ya bapostolo. Haleluya. Bongo tozongela likambo wana ya bomoko. Balobi bato bauti bamboka na bamboka metese soko watu moto na moto azali koloba lokota na ye kasi bazali koyoka bani lokoto ntango natanga basikoyo nabenga yango méditation ya kabula oyo le bénéfice de la foi. Ngana mingi toke tokutana wapi soko tozali na bayazi so tokomi lelo baninga bakamarade. C'est ça le bénéfice. Wow, sika nyonso moto na moto azosola mongo na ye kasi bazali koyokana. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut ne pas parler même là, mais avoir le même langage. Langage de chrétien, langage de l'unité, langage de l'amour. Etala eloko ezoboma mboka na biso. Oyebi tozali bikolo boni na Kongo 300 moko ngana na bongo kote na biso kuna na S naza na 10 ans nakia na Kisasa nayebaka lingala te. Je rentre là 45 ans après, je ne connais plus le Swahili. Et tout le banaka fait vérité. On peut ne pas avoir aimé Mobutu ou son bilan, mais l'autre mot a dit a dans ce héritage, on a et nous devons lutter et prier pour ça. Voilà, alors on n'a pas l'île de vie, l'unité du Congo et l'unité du Congo. Tobunelaya. Ezali elembo ya likambo ya Nzambe. Tobundisa likambo wana te. Bali moboto. Sika tuzali kuna mikolo nyonso tozoyoka. Oba kokata, oba kosala botamo. Tobundela likambo wana.
pas grande, tu vas comme étranger, tu vas bien comme étranger. Mais qu'on s'amène la elimo, on va s'aïs. Na misala nyonso tosalaka na eglise. Elembo ya bokabwani ezali elembo te elimo santo azali wana. So osali chorale, osali groupe moke. Quand la division, c'est signe que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Ezala na ba famille na biso. Na kozongela mwana soka taba kusali no mbesi. Ba groupe kozosala ezala pe ba mouvement d'encadrement des familles. Soko lelo tata azosambela kote mama kote bana kote oyo eri manzanga za mwana. L'Esprit de Dieu c'est pour nous. Allez vous retrouver au moko ya kolo au moko ya mboka. Encore un peu dans 60. Tentation les alaka. Bakatakatanga, bakatakasai, bakatakivu. Mais notre force a toujours été la résistance à ces démons-là de la division. Donc, tout ça, nzambe penza, alongola biso, pourquoi tout ça dans tata biso? Ne nous laissez pas faire tentation, mais la division. C'est là, comment on voit la nationalité en problème. Mais j'ai dit, ce que vous allez faire, Congolais à solo, il faut bouler avec la peau. Ce que total, n'a beaucoup. À la mission à Bakonsi. Un roi, 16, 28. Maman dit, allez, bazo et la moine. Moi, voilà, les lacunes, il y a tout fait changer. Bazo et la moine, mon bâtiment. La kepa Bakonsi. Oya lobi mwana. Oya lobi mwana. Mokozazali mokoziabonya. Abi bon, ça. Ça. Oya langa machette. Naka boloma naona, tunatuzo na ndao. Mama mama lobi, tabola ina. Como só isso, só quando eu não tô lá. Fique daí mwana. Mokozala bikole mwana. Pour dire soko vraiment tous ont là oh il y a ça ben tu vas combien les mains oh il faut toutes les nationalités c'est pas un problème soko za pesa na makile ya Congolais kundi mabaka na Congolais alléluia amen soko maisika wana itangi ya mibale lobi na biso. La division ne peut venir que du diable, de Satan. Moi, je suis allé le Nabiso Botika et lui, moi, ça l'a dit. Botika et lui, mon accaparé. Attendez, aujourd'hui, au Congo, tout le monde est pris. Les gens dans le Congo vont tenir sur tout ça. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi ça ne marche pas? Non, on va regarder deux choses. Ou c'est Dieu qui n'écoute plus, ou c'est nous qui prions mal. Concluez-vous. Soko na moni ba bisambo utaka na Congo tunyosa komi pasteur tunyosa komi musali wa nzambe. Pourquoi les choses ne marchent pas? Ou c'est Dieu qui n'écoute plus? Or Dieu écoute toujours, donc nous prions mal. Dieu écoute toujours, donc c'est nous qui prions mal. Nous prions mal pourquoi? Et comment? Nous prions mal comment? Vous voyez l'histoire où il y a Bartimée. On doit avoir un Bartimée.
azovanda pembeni ya nzela. Bartimée azalaki mutu ya lolanda te, ce n'était pas un aveugle né, akomaka mutu ya lolanda, pour dire que la souffrance, la misère peut te rendre aveugle. Tokomi esika wana sana ukomi ebele na Belgique, na France. À l'époque, nos aînés qui venaient aux études ici ne restaient jamais. Ils étaient fiers d'être là. Aujourd'hui, moi aussi, si je n'étais pas prêtre, je serais parti. Comme va Bartimée pembeni ya barabara, tokomi kosambela, pas nécessairement parce que nous cherchons Dieu. On a passe. Ici, au Yesu azoleka, Bartimée avia chance de comprendre. Lelo na Dieu. Yesu mwana nzambe. C'est ce qu'on a fait d'abord, la pekisi. Nani alobelaka lisusu komona mokili. On est représentant public. Mais Bartimée croyait à sa cause. Est-ce que nous, Congolais, nous croyons à notre cause? Parce qu'il croyait à sa cause, Bartimée a continué à crier. Et quand le pauvre crie, Dieu attend. Pour accueillir pas Jésus, Bartimée a fait la Guinée. En Waki, il s'est débarrassé. Mon côté le poids de l'histoire. En Waki, dans ce sens. Mon côté pour boire mon côté. Le secret de toute prière, c'est la conversion. Et si notre prière ne change pas notre vie et notre pays, c'est parce que nous prions sans nous convertir. Voilà. Il n'y a pas de secret. Ceux qui sont au pouvoir prient pour rester au pouvoir. Ceux qui n'y sont pas prient pour monter, pour faire comme tout le monde. Les pauvres prient pour avoir des richesses. Et les riches prient pour conserver la richesse. Voilà. Et personne ne s'en sort. Soto bongo yi motema. Soto boaki mokoto na biso wana te. Tokotika lobele na barabara. Wale woto. Usala toni usala kwa. Quand je parle de bénéfice de la foi, chacun doit savoir tirer les bénéfices de sa foi. Vous va dans la partie au yetiao. Vous êtes sûr que vous êtes tous venus chercher Dieu. Souvent, la recherche de Dieu tourne à la recherche de nous-mêmes. Et cette religion ne nous avance pas. Et je crois que nous sommes là. Nous en sommes là. Savoir s'abandonner entre les mains de Dieu. Pour tika elimu ya Nzambe atababiso. Pour la faxi, la distribution de la Libane. Là, il y a Mokili, ce que le pape est en train d'appeler les mondanités. Recherche de l'argent, du pouvoir. Et on peut se servir de Dieu pour ça. Et on se sert de Dieu pour ça. Et là, il y a Molimo. Nani Momoko, Bondeko, Okaba, Ozalalisana. Là où il y a des divisions, nous sommes dans les mondanités. Là où il y a l'unité, nous sommes conduits par l'Esprit du Seigneur. Et ça, nous pouvons les vivre au niveau individuel, les individus. Tout le matin à la messe, mais je me cherche moi-même. Je ne cherche pas Dieu. Tout comme au niveau d'une église, tout comme au niveau d'un pays.
Bana Bogoto. Comment on il n'y a pas de. Solo tous les besoin tous avez besoin de ça. Mais on ne peut pas sacrifier un pays. On ne peut pas sacrifier tout un pays pour ses propres intérêts. Et c'est dramatique aujourd'hui. C'est dramatique dans notre pays. Et ça, quand on considère tout ce qui tourne là, c'est à la recherche du pouvoir ou de la foi. Quand il a sa part, le Congo peut mourir. Comment le Congo peut mourir et toi tu peux rester vivant? Je ne faisais pas cette différence. Il fait la différence entre l'individualisme et l'égoïsme. Il dit que ce n'est pas la même chose. Mais l'individualisme peut engendrer l'égoïsme. Alors il dit, voilà madame, il y a un individualisme positif. Quand je me dis que mon bien à moi dépend du bien des autres, je ne peux pas être heureux seul. Donc la recherche du bien commun contribue à mon bien. On n'est pas arrivé là encore. Nous trompons-toi les vies. Un autre drame, mes frères et sœurs. On ne retient aucune leçon de l'histoire. On ne retient aucune leçon de l'histoire. Mingi kati ya bino bakimaki tukatira mokutu. Bon, tokuta. Mingi mususu bakimaki tango kabila. Est-ce qu'on peut s'imaginer que ceux qui ont dit, ceux qui ont prétendu venir nous libérer, nous amener à la situation actuelle? Non. Nous devenons la risée du monde. Nous devenons la risée du monde. Lorsque on a eu aussi. On a eu des images, ça vous appelle une image à l'hôpital. Il paraît qu'à un moment donné, Sergueï Obadiamana. Ça fait combien de temps tu sais qu'il est mort? Il y a à Kinshasa là les cimetières réputés, ça s'appelle entre ciel et terre. Il n'est pas enterré. Et ça ne nous fait pas honte. Quand je faisais une petite bêtise, ma mère qui ne me parlait pas dans une autre langue que les Swahili, me posait la question, Aouski aïe, t'as pas honte? On n'a plus honte. Qu'est-ce qui reste? On ne peut pas avancer. Et nous en sommes. Même les mots ont perdu leur sens. Quand on dit révolution de la modernité, on veut dire quoi? Mon Seigneur, pour quitter Uvira, il y a une rivière, la première rivière qui va à Bukavu. Le pont a coulé. Pour aller à Fizi, il n'y a plus de route. Pour aller à Nourega, il n'y a plus de route. Et la dernière en date, même le petit pont entre Bujumbura et Congo est coupé. On a le modèle en Ghana, tout dans la Ghana, Tikiwana, la côte na boîte. J'ai pris un pirogue. Et tout le matin, on continue de nous chanter la révolution de la modernité.
dans le Boboto. Tozokende wapi? Tozokende wapi? Yango wana évangile ya lelo elobi na biso elimo wa Nzambe azali elimo ya bosolo, l'esprit de vérité. L'esprit de quoi? C'est la vérité qui nous rendra libres. Et Dieu Maloula disait il préférait être crucifié pour la vérité que. Combien ont ce genre de conviction aujourd'hui chez nous? Bitumba tozali na yango wana. Bitumba ya vérité. Je découvre de plus en plus au Congo, nous avons des gens non pas intelligents mais rusés. Pourquoi les fils des ténèbres sont plus habiles que les fils de lumière. Il est d'une grande intelligence, mais dans les mensonges, dans les malheurs. Ça, c'est pas l'intelligence, c'est la Boboto. La Bosso qui s'arrête. Tant que na dialogue, les politiciens na biso. Tobanda ki kangwana biso moko pour réconcilier nos politiciens. Si Manango le président nous dit, Bossa, je vais suivre. Moi, après 2-3 séances, j'ai compris que nous sommes en train de nous enrouler dans la farine. Nalobela ki yango bande. Ils en sont pour. On passe le temps. Je vous dis. Sans qu'aucun avant présente de la mission. Moi, je prends là où je connais. Ouganda, Rwanda, Tanzanie, mais ils avancent. On fait passer le temps. Son bazon dans la vie, le Burundi fait la guerre et il fait des routes. Les arts combat la vérité. Et nous, qui parlons français, quand on parle français, on est intellectuel, nous en répondrons devant l'histoire. Nous en répondrons devant l'histoire. Là, si on a 2-3 dialogues, il n'y a plus de troisième dialogue, en tout cas pas avec eux. Pourquoi? Oui, l'histoire, il va poster le cabinet pour ça, pour délivrer. Il va prendre place, pour qui coupe un dialogue. Pour ce genre de diable, il faut beaucoup de gêne et de privation. Nous en sommes là. Nous en sommes là. Beaucoup Bunda, la bibunité, pas avec les armes, comme on fait à Kinshasa, s'il faut marcher avec la Bible, avec les chapelets. Moi j'ai dit, si vous organisez la marche, il faut dire la vérité aux jeunes. Et les chapelets n'arrêtera pas la balle. Ah, ça n'arrêtera pas là. La Bible n'arrêtera pas la balle. Mais nous sommes une religion qui croyons en la résurrection des morts. Jésus, pour sauver le monde, il a fallu qu'il meure. Alléluia. Amen. Tous en passe. Existe-t-il encore une classe politique au Congo? Ils ont ma position, ils ont ma pouvoir. On dirait que tout s'attend
Il est dans l'opposition parce qu'il n'est pas dans le gouvernement. Je suis dans le gouvernement, le cœur n'est pas là parce que je ne suis pas dans l'opposition. Qui m'a donné son livre? Oh, je ne veux pas te faire la campagne. Non. Ce sont les mêmes noms qui circulent. L'alternance du pouvoir, ce n'est pas l'alternance des zones, c'est l'alternance du système. Quand est-ce que nous sortirons de ce système? Ça ne sert à rien de déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, ce sont des saints. Avons-nous encore une classe politique? Quand nous là, j'étais déjà prête. Les mâles congolais, c'était Mobutu. Mobutu est mort plus de 20 ans maintenant. Ça n'a pas changé. Et c'est là que le travail doit commencer. Puis nous, qui va nous voir, non? Beaucoup de rémissions par mon plan. Là, non, ça ne va pas. Classe Koufa. Tous les députés qui sont, la plupart des ministres qui sont venus au pouvoir sans diplôme sont tous licenciés. Et docteurs. Vous allez réveiller ce pays avec ça. Il y a un tour qui est en train de se creuser et qu'on aura du mal à appeler. On est au retour. Motuna Yami Bali. Existe-t-il encore une conscience nationale? La conscience nationale. Dans les groupes de prière, peut-être. Mais après la prière, il existe encore une conscience nationale. Quand on peut accepter tout, je sais pas, comment nous en sortir? Makambo ezoleka kuna. Existe-t-il encore une morale militaire? Morale militaire veut dire le soldat a sa moutoyo ya mimaki kosopa makila na ipona pour protéger. C'est ce soldat qui se retourne. Yamwa linatelema na image mibale. Batu mingi bakufaki mitikeli biso bilingo mibale. Mwana Thérèse po bagumaki na paroisse Saint-François. Bolanda mwana lingaki akotaka. Azali mwana ya soda. Bagumie na nani? Na soda. Symboliquement, d'une manière globale, c'est le père qui tue les autres. Tous les 4 janvier, dans la salle de la messe, il y a des politiciens, des soldats qui sont venus. Qu'est-ce que vous gagnez avec le pouvoir pour tuer vos enfants? Mwana oyo bakundaki lobi Roger Rositima barobi moto abomaki ye to abomisaki ye azali soldat ou policier ya mwasi. La femme est un symbole qui donne et protège la vie. Quand c'est une femme qui tue, il n'y a plus de morale. Allez-vous, tosambela pe tobunda kobunda na masasi te makambo ya liboso esuka na bitumba lisusu. Nous, à l'est là, on est fatigué avec ces guerres. On est fatigué, je l'ai dit tous les jours. Tokobunda na losambo na biso na bachapele na biso ata yaletaka masasi te tokoba
totikala ya kotelema, restons debout. Tous les matins, nos enfants, il y a une école de beauté de ma résidence. 5 heures pour continuer pour guider debout, congolais. Il faut le chanter debout, en faisant quelque chose. En faisant quelque chose. Et dans tout ça, notre religion, notre foi croit en la résurrection de mort. Donc on ne doit pas avoir peur de mourir. Car nous savons que si nous mourons avec le Christ, nous ressusciterons avec lui. Et la question est de savoir qu'est-ce que mourir avec le Christ. Qu'est-ce que mourir avec le Christ? Au Congo, c'est comme si nous voulons ressusciter sans mourir. Ça ne se fait pas. On ne peut pas ressusciter sans mourir. Si nous mourons avec le Christ, lui qui est mort pour l'amour, la justice, la paix, si nous mourons pour ça, nous ressusciterons avec le Christ. Demandons au Seigneur cette grâce, le courage de notre foi, tirer les bénéfices de notre foi. Comme Saint Paul nous dit, ce n'est pas l'esprit de peur ou de timidité que Dieu nous a donné, mais l'esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit de force, pas la force de se battre, mais la force de résister contre le mal. L'esprit d'amour. Nous devons entrer dans cette civilisation d'amour qui seul peut changer le monde. Et l'esprit de sagesse, aux alamatoines. Ceux qui étaient comme dit le Christ, si vous ne vous convertissez pas, vous allez faire quoi? Si vous ne convertissez pas, vous allez mourir. C'est autre chose, vous allez vous faire.